Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend Ernia Sobozami, c'est Noëlla TV, na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille, toza bien na kombo na Yesu pe bino boza bien. En tout cas, na pesi vraiment nene ya ba bravo, bien parler, hein, bien conseil pour la communauté na biso oyo tozo kende neti mutu na sema kolo likolo tozo mi comprendre te nani aza nani pe azo luka nini pe azo luka nani tozo comprendre te bien parler. En tout cas bravo. Bartisre na biso en tout cas il faut beauté ya ba o ba komisaka bino soit disant ba loba ke ngana za moto ya boye ngana za moto ya nani ngana za moto ya intel faut beauté ya ma po boye za respecter boye za kana kombo ya bartisre na biso en tout cas ils ont ça la bien te sans plus tarder en tout cas nazo tela bino nene ya vraiment bien parler boyo ka yendenge azolo bazo pesa conseil donc sans partir pri ya mutu moko songolo mpakala alobaka yaya nanga oui mais e ondenga yo koloba atalite ya nanga boye te eza conseil apesi côté nini eza mabe alobi tout le monde a bakali asala ka ba life na mais jamais bakali afingaka basala ka netika basala kaka ba neti basala ba siksa ba tu ezali ti afondi kerte ndenge basalaka mais bazo komisa ngo neti mutu kaka akufa ndenge bazo kokende boye ti boko yo ake mutu boko akufi et après communauté boko zwanini boko lela après mutu asi ake en tout cas nazo tela bino nene ya alobi bien c'est Noëlla TV Herbo vidéo na biso s'il vous plaît andenge ezalaka to s'abonner to partager to aimer to liker et ko sala biso pe bien makasi merci la famille nazo tika bino boyo kanene ya na bokebi nyonso pe bocha pe ba commentaire na bino pe bo pe ça pe conseil na bino est-ce que nene ya alobi bien ou pas est-ce que nene ya azui para moto moko ou pas po bango nyonso baza ba artiste na biso en tout cas to landa na bato bazaka pouillete ba journaliste baza pouillete 92% ba journaliste nyonso te ba koni foti nyonso doit na sima falit parce que c'est notre frère 98% ba koni foti mais o ba mama ko o ba magali lo mama o ba mo nyonso to temi lokola un seul homme poto kote la ndeko na biso mais ce comme na makambo Kinshasa biso nyonso tokoza na sima fali pupa te bo accepter pe bato baloba bato fali baza bo accepter pe bato faire bazala bo accepter pe bato kofi bazala si fali pupa azaki na ba chronifoite te o ba fingela ke ba musicien mususu tonga te lo ba oui yaza na bango te bato nde mususu ba ko finga yi est-ce que beaucoup la kisa émission moko to mi balé o bakali a fingi fali imbécile to a fini famille a fali to bana fali moko to mi balé mais beaucoup excusez moi j'ai le show avec ex copine nana mais j'ai le show déjà bima na émission nini de quoi comment pas fali sans qu'à finga Kofi a touché dignité et personnalité à Kofi est-ce que bata fali o botelem boko bundisa bakali oui mais est-ce que beaucoup de cette émission moko Tommy Balé au bakali au finga la personne de Fali Poupa non l'artiste to on dénigrer musique mais la personne de Fali Poupa exact to on finga moi ça Fali Poupa to bana Fali Poupa moko Tommy Balé mais combien de fois Fali soka meni jai na poto pour jai la finga ki Kofi Fali amema jael na poto pour jael pour muta finga ka Kofi Olomide koleka jael banda musique banda azate Fali amema jael na poto pour jael la finga la ka Kofi Olomide tangu yango na ka koto na ngana linga Fali mais na mona ki injuste olinga ka mafinga te olinga ba fingote olinga ba critiquer te mais pourquoi yo za na bato ba finga bato pourquoi yo za na bato ba critiquer bato bakali osa l'émission na Yorobo azo parce qu'il veut banini mais to ba bien Yorobo ça ma bébé 90% bato même ba Gaulois ba désavoué Yorobo balingi Yorobo te mais bota bino Charlie Prince azaka pas ferret afinga Fali modèle nyoso mais tant comme finga ferret to ba fani te to mais to même ça ba fani batunga mbote pota mujino liaki aleki dans l'émission ya Charlie Prince Fali a pesi accord est-ce que tout le monde y a robot déjà prochement il y a bureau à faire rigola
Donc, bino bozo dénoncer ma bé, mais bino bozo salango. Bino bozo dénoncer ma bé, mais bino bozo salango. Pour eloko boligi bo bomela bakali, po bakali oyamba yorobo, yorobo osopa ba plan. Donc faire gagner la merveille là qui c'est que o fali mutao qui passe. Ndeyo koki ko bona grand frère no ayo capacité no bi bon, na ke kaso no boma na boma bakali na boma bakali. Po yorobo ale kali susuté, po yabi ke ba journaliste nyoso, ba boy ko yamba yorobo. Même ba o ba se plaindre makambo fali te ba boy na bango ko yamba yorobo. Seul mutazo yambaye bakali. Donc so bakali azo exister ici sous terre, yorobo oloba li sous terre ya ngwana bosani. Mais Charlie Prince, mais bagolois, baboko ndima yorobo, malgré yorobo, a seigneur faire pardon, malgré yorobo yo ko sa biso akaza pouza faire rigola. Mais faire rigola na équipe na mobimba baboyi ko yamba yorobo. Mais Fali Poupa, Charlie Prince boyambiye. Et loko yo moko sala. So ba sali yo, pourquoi ça doit te choquer, grand frère? Magali Kongolo. Oh, ça la ka oyo robo salati. Magali Kongolo. Vous en avez fait la split, s'il vous plaît. Magali Kongolo. Magali Kongolo. Oh, ça la ka oyo robo salati. Fali Poupa. Alexis Wedge, modèle à finga héritier. Si a fini héritier kazama peka solo. O mima e potopo na yango. Alexis Wedge. O mima Alexis Wedge kwani. Pozo fingelo héritier kitoko. Pozo fingelo héritier kitoko. Azo finga héritier ma musique te. Azo finga nzoto héritier, vie héritier, naban héritier. Yamwano mima e poto. On peut tout dire de Kofi Olomide. Mais l'élo pose à la Fali Oza. Neba batuno ba comment le tu es Kofi en mien. Parce que Nzamba sala à travers Kofi. Et puis Nzamba sala mambazarte. Nzamba sala à travers Kofi. Pour l'élo mon kilie mon ayo. Pour l'élo soit lumière. Nzamba va aller qui sont dans le quartier latin. Mais Jaya Luana Oyo Mima Poto. Abando finga Kofi na poto te jana koma poto lelo abe kofunda Kofi lobby na poko nango basala directeur no etima dieta. Comment likambo yo lingate basalo meso yo sala baninge za bien. So bazongi selio aux incapables. Et moi j'ai toujours dit, na ba musicien nyonso Congo, l'artiste le plus fragile c'est Fali Poupa. Fali Poupa batu ne ba finga batu. Mais na retour batu na ba toucher yete. C'est injuste grand frère. C'est injuste, grand frère. Pour moi, je suis un zablon, je suis un finga. Je suis un fingi. Mais je suis un finga, maman, je suis un cimetière. Je suis un bateau, non. Mais je suis un tépoani. Pour moi, c'est un principe. Je suis un bateau, je suis un lettre. Pour moi, c'est un prétexte. Je suis un lettre. Je suis un poster lettre. Je suis un kaka. Je suis un bongo. Sikoyo na ba bafinga mama na nga batu na yo comme ça moi na kizengi bafinga mama na nga tina kunda mais nga loko na za ba discipline nga lo bande na ya réseaux sociaux donc ça ba kamnanga mais ko finga ba parents batu bana batu na komate po batu biso meto za boye mutu nyoso na vie azana mutu mo abangaka. Moi, je suis membre de la famille, mais pire sœur, non, moi, pire vient, non, moi, oui, je suis un peu de CP en amoté. Il y a des bateaux, non, banga, et au fin, bateau, tandis que yo pesa biso, image que yo olinga respect. Mais bateau, bazarana, yo va finir à déborder, babanga côté. Parce que ce n'est pas que si. Fallait tenir la boisson en fait du cambo. Fallait on se perd en moto, tiens, à l'écart pour du bon. Ah, depuis bazar na Kinshasa, mais bon, ça l'a moté. Mais bah ça l'a moté.
balingi basala ngo ti me bato no basala bato ngo modèle fallait Koffi Olomide abimisa yo oui Koffi Olomide pas problématique mais modèle j'ai la fin à Koffi Olomide ce qu'on a qu'à na estime à 0.0001% il y a reconnaissance olingo linangote po abine bokomo bundisa bato bata ba musicien mususu ba beta pe bato na bino ba beta pe bato na bino po oyo faire gagner ça lona obimisi fali pour pas faible po bakali yana nesu na live na yorobo bakali azale na live na yorobo obimisi fali faible que fallait supporter na lobby hein fallait pouba tout le monde a pas que artiste international abimisa ba capture obi pour ani to bona ndeti nga personne mana bona ngo sela ngo émission pour na sepela na yoroboté mais loko sala rawana yo bimisa ba capture en conversation yo na yorobo et bimisa déjà faible omonika do bimisa ba capture yo na yorobo pour na ba capture o bimisa ba capture hein mais tout le monde a ba audio hein yo tindi yorobo ba tindi il faut pas bimisa biso pe ba audio wana pour ba capture to mona yo tindi yorobo ba tindi o mola tsa ka koto yorobo c'est na mbongo mais pourquoi mbongo yoroba lobaka po ebisa ka afinga Eric Mandala mbongo wana beats na ngwe zalaka afingelo Eric Mandala na tsango entre parenthèses pour na éviter si c'est vrai ou si c'est faux mais tout le monde a que ba audio capture ya mbongo audio ezongisami audio comment na boss non na zuite dilation na bengi ngate to moni mais artiste international to chika ata artiste international ata nga oyo non sango te na sala ngote donc lelo na rondi make audio o mi gagner matinde na kyo yomo mtu panza kya ngope mais non makambo to comme mona parce que to emso pe to bamba redi ba diata mabanga o ezaka ya yete emso edi ba diata kufa ka ndeza nga garde corps akufa na place ya mokonzi amsu edi ba diata ka garde corps andiba okufa na place ya mokonzi pour ce qui des choses ba capture o yona yorobo bo solola pour yoroba lobi ke okabela kete obimisi ya biso preuve mais faut que obimisi ya biso na audio yoroba ça sous quand même gentil ache ba voix na ote mais yo tcha numéro mutu ko tcha déjà numéro ya mutu publiquement normalement c'est infraction mais yo bimisa ngo mais ba audio obotinda naki pona makambo mbongo obimisa ngote ba audio obotinda naki pobo ko matibo sola makambo mbongo obimisa ngote ndayo baloba opesa ki sengisa wana po aleka na bebiso fingelo Eric Mandala donc soto bito pesa pe yorobo bénéfice des doutes pour ça mutu donc ce côté qui est déjà fingelo Eric Mandala c'est que pour tinda ka fingelo bato mosusu eloko bi onde to edukaka bana biso ngwana bakomana kimkolo eloko loni yango obuka si c'est vrai pesa ka mbongo pa fingelo Eric Mandala lelo sozo ko sopa ba plan to buka ndebo lola na lifelo zaka na samuki lola na lifelo na se amuki lola na lifelo zaka na se amuki mam bible lo baka o lingi basala yo te ko sa ninga te comment yo linga ba fingelo bato mais c'est comme na tourne yo comme fragile non grand frère on t'aime bien congolais la kiso ba ka linga ko na makambuka ya bato congolais a congolais a tellement comme un seul homme derrière toi to défendre une négola biso bana na ba noter quitter mata mais tika peso yo za na bato 10 ba okumiso tika pe bato baza na bato 3 ba okumisa bango bazala bato nyoso ba koza na yote même kutu nzambo akela mokili ba antichrist bazalaka
basala mokili apesa biso souffle de vie bon antichrist ba po bandima nzambe te ba pena ba mbongo ba pena ba ndako bien ba rouler ba carrosse ba sa ba tapage ba bota ba bala bongo yo pourquoi lingi ba tu nyonso baza na sima na yo tika baba ngoni ba œuvre na yo nde ebundela o ezaka ke ba tu nyonso baza na sima no mais ko obliger tout le monde d'être derrière toi. Ce qui est aujourd'hui Charlie Prince, on ça la faire et marambo yorobo salo. Si comme ça yorobo salo, pourquoi toi ça te dérange autant? Parce que bon là comme si comme roté dans bakali a finga yo ta imbécile a pambezate. Et si comme bakali a finga ta moi sinon na bana. Exact? Mais au boyambe magali Congolo, tu magali Congolo finga moi sinon. Monsieur, comment m'intéresse, nous avons la maman, nous sommes au bon samba, mon côté, que nous avons de la maman, zuye, la nzoto. On l'a nette, Bakali, on l'a nette. Pour Bakali, ça se trouve na yorobo. Un moment, il y a une fille, ça y est, dans un camarade, mais toi, puis. Bah on a posé au matin na TikTok bon matin mais pas d'insulte. Bon mati bo pesi ba vie na bino ma finga te. Pas la nga ba finga raté. J'espère que wana eyebani. Fallait pour pas succès monter tika l'éternel. Même Michael Jackson avant coup fazara na même succès te ba sera ba pile. Succès monter. Fallait pour pas avoir dans la semaine mort ba concert 4 fois 5 fois azaka occupé pour makamba mike depuis comment pour s'ennuyer au ça 2 3 semaines 4 semaines au bétaté au comment penza ko landela nyonso biso te cause international mais apparemment les arara ke baliara na Yesu ba yeba kite ke wana Yesu ba otambola na Yesu ba yeba te ke wana Yesu Bota mwana Yesu ne boye bateke wana Yesu. Batu nyonso bakoza pour yote. Yo poza na batu bafingela ko batu. Soko zaki na bango te, tongato bate yaza na bango te. Tuboko sale bongo te po yaza na bango te, mais ozana bango. Bafinga ko tumuta sala yo. Et puis bino ba problème non nyonso tout te boko la tsamba mon kofi non? Non. Kofi Azamam. Donc Kofi quand dit non que c'est Fali en mieux, Fali pas ça Kofi en devenir. Donc ma belle au moment ya Kofi, ne lobby a Fali pour. Orchestre baba ko makamikanda tout moment, baba ko makamikanda tout moment nini. Même na beta simba critique à ba musique c'est pas 50 Cent. Ba critique kaka. Bon la biso esika moko bakanyo finga fali yo imbécile, fali yo boy. Et ça te? Yo vous savez ka boy. Yo zui Charlie Prince, bakali azui nani Kofi. Bana mama balandi ya Noela TV, j'espère que bolandi tina suka intervention nyonso onene ya uti koloba vraiment à cacher et le côté à lobby vérité rien que la vérité hein tozalaka na kati sans prix que o wana muntu nanga o wana non. Nous tous toza ba congolais na ba congolaise to lingana ba musicien na biso nyonso ezala kaka teke bo lihaka mutu moko na ebele ya mboka o toza nango ebele ya mabele kaka o toza nango ezala kaka mutu moko azo ko régner donc ba kumisa kaka mutu moko bato nsusu te donc soki botaki kombo ya mutu wana ekoma péché non wana intouchable ba touchaka ete non c'est pas ça correction pe na mutu ezala ka normal po mutu a changer correction batiaki yango bapesaka bapoint que non ozwi wana ozwi bien te c'est normal ezala te que nyonso soki balobi mpona moto wana bato wana baza contre na ye pourquoi balobi boy batangaka bamusicien musicien wana batangaka te parce que ye aza numéro 1 ye nde non eza bongo te en tout cas
nazokoma na suka video na nga, j'espère que bolandi bokolanda ngo nyonso bopesa ba point de vue na bino onene ya uti koloba. Vraiment sans prix, bravo alobi très bien. Vraiment, et ça très bien denga lobby. Merci, c'est Noëlla TV. To comme na suka ba congolais to changer bango nyonso baza bande ko na biso, ba artiste na biso basa rapport le kumu mboka na biso. Pe bakali ono supposé ko luka na ba yorobo na bango ba mige bango nyonso baza ba congolais baza ba journaliste ba sala ka ba émission na bango place ba liaka bazo ka moi quelque chose na bango. Donc baza na droit ya ko loba. Même ba musicien ba américain bango nyonso basala ba musique na bango. Mboka na bango balobelaka bango pe à bien ou à mal. Donc ezate ke bo banoko kanela batu boye bo sala mabe. Non congolais to tika makambo wana. Donc nyonso bino bozo ko sala ba fanatique ba fana quit ezo kitana kacha mutu ya artiste na biso nyonso wana bozo nuire ata ye muta salite bozo binise kaka hypocrite ata sali boye non botika makambo oyo communauté. En tout cas to changer to koma liboke moko to koma mutu moko bozo ndenge ekoyaki ekitaki emataki na batogolais oyo balobaki azana bana kuna abota bomonaki ndenge congolais atelemaki mpona kolakisa ke congolais baza bomoko ata toyokanaka te mais soki il s'agit ke mboka mosusu ezo kodérange mboka na biso bazo kodérange congolais na biso tokokitisa minduki ndenge tobanda kobundana totaki nanu mboka wana ezo kotake bandeko na biso. C'est ça. Awa mutu nyonso asalaki ba émission ba défendaki artiste na biso contre bato mboka ba bana ko sele makambo ba lobelaki ye. C'est ça. Hein? En tout cas, to sala na bomoko makambo ko sala bato mabe o to kanyela bato mabe et ça bien tetala ndeko ya muninga ya mige ndeko na ye vraiment aye azana hôpital. Eza malamu te congolais azalaka mutu aboyete esprit obozuli yango wapi bozo défendre mutu oui mais ekomate ya makofi ekomate ya kolukisa bana bambeli boye eza bien te eza malamu te hein. Tomonaka garçon oyo bakali asalaka ba émission oui a critikaka mais afingaka te abimisaka te ndenge ba injure l'autre là afingaka sans pudeur azoko finga mama kofi azofinga kofi tomonaka mais tomonaka place bakali asalaka ngote asalaka ka ba humour na ye asala ba émission ya sekaka wana pe azoseka mais afingaka te mais ba congolais s'il te plaît to changer to ko na moment te ke bo lukaka ka makila ya moto etanga soki etangi et après okozwa nini eloko moko te inutile. En tout cas, c'est Noëlla TV na soko mana suka video na biso bokola na bokebi nyonso intervention nyonso ya nene ya outkoloba outkopesa franchement azali vraiment sincère na kati na yepe alobi côté wana pesi point de vue na ye. Eza bino nde boko commenter na ba commentaire na bino est-ce que alobi bien ou pas. J'espère que alobi très bien à côté ni mutu alobi makambo ndenge ezo mwana rouge comme rouge noir comme noir donc sans parti pris de quelqu'un donc non alobi donc eza pe bongo. En tout cas congolais to changer. Merci, c'est Noëlla TV na komi na suka ya video na biso to like to partager to s'abonner to aimer pe e ko sala biso bien makasi. Merci la famille nazoti kabino bye bye.